Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mbotepe boyebola muna rétro ya journal le peuple pour na peuple. Mokoli alamdi totalisa kibino ndenge premier ministre a président qui réunion ya audit de paye ya ba fonctionnaire pélig de jeunes ya IDPS Silimba ba organiser ki bongo activité moko ya monene pe force syndicale des financiers du Congo ba organiser ki milulu moko ya kafukafu bolanda. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui réunion au USALA qui consacré na ODU na makambo etali état liquidatif ya paye ya ba agent pe ba fonctionnaire ya l'état mission oyo et pesamela ki na inspection générale de finances pour na kokutani oyo et sangisa ki ba membre ya commission chargée ya suivi ya ODU oyo autour ya chef ya gouvernement pour na kotala rapport oyo IGF asali na suka réunion inspecteur général ya finance chef ya service Christophe Bisimwa a talisi que première phase ya audit ezali consacré na analyse ya ba état liquidatif pe désormais yango esili. Christophe Bisimwa a talisi que misala ya terrain et koko ba kobanda lundi kino mikolo ezali koya pour na ba structure oyo ezali en charge de la gestion ya personnel ya l'état. Alobi ba silisi première étape ya mosala oyo ezali analyse ya état liquidatif bango ba présenter ba conclusion ya mi-parcours oyo ezali bongo définitive te mosala ya terrain et kokoba à partir ya lundi bakokita auprès ba service oyo ezali ko gérer personnel pour na ko analyser ba anomalie pe ba écart oyo ezali constater natina ya étape ya ngonde bakoki ko disposer rapport final nouvelle phase oyo ezali ko identifier origine ya ba incohérence to makambo ya mabe oyo emonani na fichier ya paye pe ko proposer ba mesure pour na ko bongisa. Parmi les principales recommandations oyo et pesami et paye à gouvernement, l'inspection générale ya finance balobi mise en place ya système unifié ya gestion ya paye pour na Christophe Bisimwa alobi dysfonctionnement oyo et monani ezali bongo na grande partie na origine ya multiplicité ya intervenant pe absence ya plateforme moko commune ya gestion si gestion oyo bango ba proposer na gouvernement ezali ko sangisa circuit ya paye lelo ba moni système ya paye éclaté pe ba intervenant et belé bazali ko travailler sans ko kota na même dispositif boye UGF alingi à se concentrer na ba effort oyo pour na ko harmoniser ba données pe ya correction ya ba anomalie nyonso oyo ezali identifié na mise en œuvre ya réforme moko structurelle interroger na augmentation excessive ya ba effectif ya administration publique patron ya UGF a nuancé à lobby ba perception mosusu selon ba données analysées masse salariale ya l'état et ezali bongo ko connaître progression régulière entre janvier 2023 na janvier 2026 sans augmentation brusque ba chiffre oyo ezali ko talisa augmentation constante kasi masse salariale pe évolution ezali ko s'expliquer mingi na ba ajustement ya salaire oyo ezali kobima tango nyonso pour na gouvernement maîtrise ya masse salariale ezali bongo enjeu moko ya malonga pour na gouvernance budgétaire objectif ezali ko batela équilibre ya finance publique pe ko dégager davantage ba ressources en faveur ya ba investissement pe ba priorité mususu ya développement udi oyo ezalaki initié na premier ministre d'instruction ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na occasion ya 79e réunion ya conseil des ministres oyo esengelaki et permettre na gouvernement azala na cartographie moko précise ya ba irrégularité oyo emonani pe ko engager ba réforme nécessaire pour na ko moderniser durablement système ya gestion ya paye ya ba agent pe ba fonctionnaire ya l'état.
ya Selembao mingi penza na quartier Cité Verte e yindaki na ndenge ya kosakana te. Monsieur Selembao, le jeune Joël Nkosi Musoso oyo azali bongo président ya Ligue de Jeunes section Selembao Sud asangisaki etuluku ya bato ba papa pe ba mama ndenge kaka bozali komona na terrain lac Selembao epai wapi bato bayaki na ndenge ya kosakana te. Botala bino moko nyonso ebandaki na carnaval ya kafu epai wapi bana Selembao bango nyonso basanganaki autour ya leader na bango Joël Nkosi Musoso. Monsieur Selembao invité surprise ezalaki bongo honorable Adolphe Amisi Makutano oyo azali père biologique ya Joël Nkosi Musoso. Ye azali acteur moko engagé na mobilisation ya jeunesse pe proche ya terrain politique local. Fils idéologique pe politique ya honorable Adolphe Amisi Makutano, cadre ya Union pour la démocratie et le progrès social. Rencontre oyo et bandaki na marche de soutien na Badiading, direction terrain lac et Paiwapi, marche et telisamaki na contexte ya sensibilisation autour ya débat politique actuel mingi penza, question ya changement ya constitution. Sujet oyo ezali ko benda ba discussion na opinion publique. Na boko minaye ba participants ba zwa kibongo ba échange et longo na base militante ya honorable Adolphe Amisi Makutano Eli ya Funa pe au cadre ya IDPS ye a répondaki na ba préoccupation oyo ezalaki soulevé et pa ya ba maman bazalaki présente principalement oyo ezali lié na ba enjeux politiques pe institutionnels évoqués tangu ya mobilisation. Selon l'organisateur ba participants oyo ba qualifié yango na ndenge ya kosakana te etalisi engouement moko notable autour ya initiative politique oyo ba participants ba kumisi implication ya Joël Nkosi Musoso oyo azali présenté lokola acteur moko ya proximité pene ya bilenge pe ba mama ya commune ya Selembao ye azali ko bénéficier reconnaissance moko local activité oyo ezwami na série ya ba mobilisation politique oyo ezali observé na ba commune et belé ya ville ya Kinshasa autour ya enjeux institutionnels en cours. Adolphe Amisi Makutano oyo azali au cadre ya Union pour la démocratie et le progrès social pépère idéologique ya Joël Nkosi Musoso azwaki maloba boyokai. Kagame azali président na Rwanda, Félix akotika la paix aux la président na Congo la biche ça va aider. Constitution to changer to changer. Constitution to changer to changer. Bosimba pe boyeba ke Monsieur Selembao Joël Nkosi Musoso bato nyonso na Selembao balobi leader na bango ezali ye batelemi balobi bakomema yeti na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa moto mosusu azali te na Selembao. Monsieur Selembao ezali Joël Nkosi Musoso force de frappe na ye ezali komonana pe capacité ya mobilisation ya kosamba ezate. Mokolo ya mardi bamola kindenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ba instruction ya talque force pona kotia bopeto na ville province ya Kinshasa pe Assemblée nationale ba examiner kibongo deux rapports wana ezala kibongo ba elima batelisaki biso mokolo ya mardi na journal Bonata. Liboso ya ampleur ya ba défi oyo ezali lié na assainissement pe salubrité na ville ya Kinshasa. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesi d'instruction claire na task force oyo ezali chargé pour restaurer fluidité, sécurité et d'unité ya ville awa na ville ya Kinshasa. Na réunion oyo esalemaki lundi 8 juin 2026 na site ya Union africaine. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi engagement na ye ya kotombola ville pe ko planifier yango ekoma propre pe circulation eyeba na kozala malonga pe population a vivre na ndenge ya malamu. Task Force Oyo ezali bongo structure moko ya sika placé na autorité directe ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ezali coordonné et pa ya lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant ya service national.
bosimba pe boyebake kaka le même lundi 8 juin 2026 na cité ya Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki général-major Gabi Kasongo Mulumba oyo auti kozala nommé gouverneur militaire na province ya Ituri na nord-est ya République démocratique du Congo. Président de la République a instruire nouveau gouverneur militaire à rétablir na Lombango kimia na ndenge moko ya malunga. Ordre ya sécurité publique pe kosala mosala en faveur ya retour ya ba déplacés na ba milliers d'origine na bango. Concernant épidémie ya maladie ya virus Ebola oyo ezalaki déclaré depuis le 15 mai euti koleka na Ituri, général-major Gabi Kasongo atalisi ke azwi déjà ba consigne pona ko faciliter mosala ya ba équipe oyo bazali kosala mosala pona kolongola épidémie oyo pe kofungola ba nzela na ba centre mosusu ya traitement na ba zone oyo bango bazali ko disposer nanu. Azalaki nommé gouverneur militaire na province ya Ituri le 5 juin eleki na remplacement ya lieutenant général Johnny Luboya Nkashama. Général-major Kasongo Mulumba azali occupé depuis août 2025 poste ya commandant adjoint chargé ba opération pe ya renseignement na 31e région militaire na province ya Chopo. Plénière ya mokolo ya lundi 8 juin 2026 ezalaki consacré na Assemblée nationale l'examen ya deux rapports majeurs relatifs na gouvernance publique pe na situation ya ba droits humains na République démocratique du Congo. Ezalaki bongo rapport public annuel ya Cour des comptes pour l'exercice 2024-2025 pe ya rapport annuel ya activité 2025 ya Commission nationale des droits de l'homme CNDH na Mukuse. Misala et Kambamaki na bokambemi ya président ya chambre basse ya parlement honorable Emeboji Sangara. Na présentation ya rapport public annuel ya Cour des comptes, premier président ya haute juridiction financière Jimmy Munganga exposaki liboso ba député nationaux ba principale conclusion ba contrôle oyo et salemaki pour na exécution ya budget ya pouvoir central pe ya ba province conformément à la disposition ya article 172 ya constitution adressé qui état des lieux ya gestion financière publique ataki na lumière ba avancé oyo et monani na gouvernance publique pe atalisaki ba insuffisance ebele oyo et monanaki na exécution ya budget rapport oyo etalisi ba recommandation oyo et pesamaki pour na renforcer transparence redevabilité pe efficacité ya gestion ya ba ressources publiques. Premier président ya Cour des comptes Nangambo Mosusu a rappelé qui rôle ya parlement na contrôle ya action gouvernementale avant atali sa disponibilité et institution pour na accompagner Assemblée nationale n'exercice ya mission constitutionnelle na ya contrôle pe ya suivi ya finances publiques. Na souka ya présentation plénière a déclaré que recevable avant batinde yango na commission économique et financière pour un examen approfondi loko la cadre et étude ya projet ya loi oyo ezali kolobe la réduction des comptes exercice 2025. Représentation nationale bakendaki na suite na rapport annuel ya activité ya commission nationale ya droits de l'homme oyo ezalaki présenté na président na yango président institution d'appui à la démocratie Paul Nsapu Mukulu. N'intervention na ye président ya CNDH atelisi ke activité institution na ye ezali kotambola na contexte sécuritaire moko particulier pe lisusu ndenge ezali marqué na occupation ya entité mosusu ya est ya mboka epai ya Rwanda na nzela ya supplétif na ye ya M23 AFC pe na ngambo mosusu atalisi ndenge ba milice mobondo na partie ouest ya République bazali kosala mobulu malgré ba contraintes sécuritaires. CNDH atalisi akobaki mission na ye ya kotombola protection ya ba droits humains na nzela ya activité ya sensibilisation pe ya formation ya monitoring ya ba violation nyonso ya ba droits humains pe ba traitement moko ya malonga te elongo na ba plainte oyo emonanaki bisika na bisika. Président ya CNDH a relevaki ba défi ebele oyo emonani lokola insuffisance ya ba ressources financières pe logistique, faible couverture territoriale pe lisusu nécessité à renforcer collaboration interinstitutionnelle pe atalisi quelques recommandations au gouvernement a pesi na Assemblée nationale pour accompagner CNDH n'exercice ya mosala na ye. Présentation ya rapport oyo esalaki débat moko ya makasi na kati ya plénière avant bureau ya Assemblée nationale a décidé kotinda yango na commission mixte politique administrative pe juridique ya ba droits humains pe lisusu pour un examen approfondi. Renvoi ya ba rapport mibale oyo na ba commission permanente compétente et fongoli nzela n'examen moko ya makasi ya ba
recommandation oyo ezalaki formulée na perspective ya renforcer gouvernance publique, transparence institutionnelle et protection ya ba droits fondamentaux na République démocratique du Congo. Tolonga mokolo ya mardi toke mokolo ya mercredi pour na kotal sabino ke séance plénière et salemaki na Sénat pe commission ECOFIN et Assemblée nationale ba présenta qui rapport il y a révision de loi sur le sous-traitance CAA azunsi déjà ba vol na ya Kinshasa Bunia. Chers collègues, voici les résultats du vote. Assemblée nationale a adopté qui mardi 9 juin 2026 proposition ya loi oyo ezali ko fixer ba condition organisation ya référendum na République démocratique du Congo ba sangana ki na séance plénière na bango na bokambemi ya président ya chambre basse ya parlement honorable Aimé Boji Sangara ba député nationaux ba procéder ki examen pe na vote ya texte stratégique oyo ezali ko encadrer recours na référendum na République démocratique du Congo na suka ya débat proposition ya loi oyo ezali ki adopté na une large majorité, il y a 348 voix pour na 2 contre et abstention et ça là qui moko azaki acte d'adoption oyo président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance du texte oyo na renforcement il y a mécanisme démocratique et il y a participation citoyenne prévue dans la constitution il y a République démocratique du Congo composée na 45 dispositions, propositions et loi Oyo, et Zalaki examiné article par article et pas il y a des élus nationaux. Dans l'ensemble, il y a des dispositions, 32 articles, Zalaki adopté sans amendement, après 13 dispositions Oyo, et Zalaki Bongo exposé à motif, et Zalaki modifié. Ensuite, il y a observation Oyo, Zalaki formulé, na 4 il y a débat na plénière, adoption Oyo est marqué étape Moukoua Malonga, na processus il y a consolidation, il y a cadre légal Oyo, et Zalaki régir, mécanisme et participation populaire prévue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. La séance est suspendue. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Mokolo jeudi bomona ki ndenge honorable maotweni asangisa kibongo baninga na ya classe pe honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba asalisa ki réunion et ba personnel na yebolana. Honorable, député provincial ya commune ya Selembao, Maontwene, azali kosala mosala kitoko na assemblée provinciale ya Kinshasa epai wapi atindamaki na bana commune ya Selembao. Bosimba pe boye ba kemikolo eleki ainisaki edi moko na makambo etali ba accès na ba soins de santé mingi na nzela ya ba mutuelle de santé edi oyo ezalaki examiné et puis adopté na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa. Edi oyo ezali salué epai ya population na ndenge ya kosakana te. Nyonso wana eutaki na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likambo etali accès universel na ba soins de santé mingi penza likambo etali gratuité ya maternité. Natina wana honorable Maotwene oyo mesana kobenga le responsable ye akangaki maboko te. Talatina azali kokoba na sima ya adoption ya edu na ye azali ko vulgariser yango bisika na bisika awa tozwami na commune ya Ngiringiri epai wapi honorable Maotwene asangisaki ba camarade na nyonso batanga esika moko na ITPG Gombe bango basanganaki po na ye aye bana ko vulgariser edu oyo euti kozala adopté po na intérêt ya population ya ville ya Kinshasa. Modération esimbamaki na collègue na ye pasteur Denis Mbui oyo azangaki te ko présenter honorable Maotwene epai ya baninga mususu bongo na sima honorable Maotwene azwaki maloba
Pour nous expliquer brièvement, Edi Oyo et Outi Kozala adopté à Talifike et Zali pour nous aider population. Mingi penza bande ko ya 3e âge. Baïbaza na misolote, baye banako kota na ba soins de santé na ndenge ya malamu, na nzele ba mutuelle de santé. Ba question pe réponse ezalaki au rendez-vous. Nyonso kaka pona bande ko ba mona pole pole na Oyo etali lokola Edi Oyo et Outi Kozala adopté na assemblée provinciale. Ya likambo etali ba accès na ba soins de santé. Honorable Maotwene Papa Selembao azanga kite ko pesa ba réponse na nyonso na micro ya Info Lingala. Nini Oyo biso to solona bango lelo ezalaki ko talisa bango les bien fondés ya mobeko Oyo to sali comme to yebi biso banso que l'état congolais na biso azobunda de temps en temps pour na kosunga biso na nzela président Fachi na ba mwebele biso to monaki esingali to accompagner mutu azobunda pour na biso na ba mwebele surtout la couverture santé universelle au gouvernement central déjà ba annonça ki biso na nzela chef de l'état to monaki pour na biso eza malamu pour accompagner bango na kosala mobeko bandeke to kufa lisuti lokola bibwele moi épidémie mo yé pour importer biso pour mutu azoyeba te na kobanda wapi na kosukisa wapi biso nyonso to Rolanda biso to sangana ebele to sala ba mutuelle mobeko aussi ebimi mobeko wa mutuelle ebimi eza mobeko ya liboso ebimi na Kinshasa bana ba mutuelle de santé ezalaka Bosimba pebo ibake awa na ville ya Kinshasa ba meilleur élu bazali Oyo bazali ko balosa mutu na bango pona intérêt ya population et sengeli totanga honorable Maotwene du les responsables et dit Oyo auti ko initier na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa et zali vraiment na bénéfice ya population kinoise akoko ba kokende bisika na bisika pona kosala vulgarisation na yango. Voilà, la parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour tout. Il symbolise l'espace entre la vie et la mort. Gardez votre foi, votre espérance à notre Dieu. Réunion ya fin de l'année et salemaki na complexe scolaire Mama Pemba 1 et Paiwapi et sangisaki ba personnel ya ba complexe scolaire Mama Pemba nyonso mibale 1 et longo na 2 na 13h30 déjà mise en place ici laki bongo réunion et bandaki na 14h pile na prière d'ouverture Oyo et salemaki et Pai ya sœur religieuse Jacqueline Mwanda modération et Simba maki na cordon Simba Kwala Oyo azwaki directement maloba po na ko présenter personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba 1 et complexe scolaire Mama Pemba 2 accueil et présentation ya personnel nyonso et les kai kitoko mot de circonstance et pesamaki na promoteur Rodrigue Mbungu bongo nasima ezalaki intervention ya yemoko le visionnaire honorable Nerombungu abandaki nanu na moi enseignement en topé exhortation na kombo na nzambe pona kotalisa ke biloko nyonso esengeli kotika epai na nzambe pamba te nzambe nde azalaka force na ye alobela kirol ya les bons bergers pelikambo etali discipline ya ngonde ezalaki moboko elongo na propriété ya ba enseignant pe ya personnel nyonso elongo na ba élève pe ba infrastructure ya complexe scolaire Mama Pemba esengeli ezala tango nyonso propre pamba te propriété ezali bongo règle moko ya makasi ya makambo etali santé alobela ki discipline alobi ba absence misatu pona mwana esengeli azala exclu de l'école pamba te absence non justifiée et koki kondima masoki mokete enseignant azali moto na mayele oyo azali ko transmettre savoir et pa ya ba élève yemoko pe esengeli azala exemplaire likambo etali respect esengeli régner azanga kite ko encourager personnel nyonso pona mosala kitoko bazali kosala pe à promettre augmentation ya ba salaire na bango pona année prochaine d'inscription esengeli esalema kitoko et leka année oyo pambate pe effectif ya bana esengeli mata pambate capacité d'accueil ya complexe scolaire Mama Pemba NAD ezali ya kolobela te bosimba pe boyebake à part complexe scolaire Mama Pemba 1 na complexe scolaire Mama Pemba 2 complexe scolaire Mama Pemba 3P ezali kobongama mikolo ezali koya ekozala na commune ya Lemba bosimba pe boyebake nyonso wana ezali kotalisa ke vision ezali molai
Pona honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba encouragea ki ba promoteur nyonso mibale Rodrigue Mbungu elongona Bobo Mbungu na mosala kitoko oyo pe bazali kosala mikolo ezali koya ba maternelle nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba NAD babis ezali déjà disponible pona bango boye bakozala lisusu esika moko na ba mikolo te bakozala esika na bango moko po ete ba organiser ba salle de jeu pe biloko ya ndenge na ndenge ezali déjà disponible pour natina na bango boye ba ke réunion elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous entre initiateur to promoteur honorable Nerombungu et longona 280 personnel mobimba oyo bazalaki présent na réunion oyo na suka ya réunion honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba asalaki prière pour na mboka na biso République démocratique du Congo pour na ba famille pe pona bana nyonso bongo na suka nyonso et se clôturaki na moi repas de cœur et pa wapi honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba akabola ki moi eloko ya komela pe ya kolia elongo na personnel na nyonso pona kotalisa bondeko pe bolingo oyo erenyaka tango nyonso entre honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba elongo na personnel na ye. Secrétaire général ya économie nationale à l'Ansa Kibongo formation yaba agent P na communauté famille chrétienne ba clôtura qui deuxième traduction de prière boulane. Nabokambe Meya, vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, secrétaire général ya économie nationale, Abolia Taba Mapolo, a procédé qui mardi 9 juin 2026 na fondation Lona, na commune ya Gombe, na lancement ya misala ya formation technique, ya ba agent pe ba cadre, ya ministère autour, ya outils, ya contrôle, Bosimba pe boye bake initiative Oyo, ezali bongo na vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na moderniser l'administration publique conformément à programme d'action ya gouvernement nanzela ya application numérique oyo ministère azali koluka ko digitaliser processus ya contrôle économique ordinaire grâce na collecte ya ba données auprès ya ba opérateurs économiques pe ko instaurer cadre moko ya dialogue efficace entre administration et longo na acteurs économiques organisé na deux vagues na oyo etali période ya 10 jours boye formation oyo ezali bongo appropriation ya amélioration ya outils oyo ba principale fonctionnalité na yango ezali ko concerner identification et contrôle économique et déclaration et gestion ya ba plainte nyonso selon secrétaire général ya économie nationale contrôle économique oyo ezali levier moko essentiel pour nous assurer respect et la réglementation et pour renforcer transparence et l'activité commerciale pour protéger les consommateurs et pour garantir fonctionnement sain à quatre marché projet et contrôle oyo ezali bongo ko ambitionner pe ko luka ko améliorer traçabilité ya ba opérateur sur terrain pe ko réduire ba risque nyonso ya fraude pe ya manipulation ya ba données pour na ko luka ko consolider to ko batela ba principe ya bonne gouvernance na ngambo mosusu module talo et contrôle ezali bongo consacré pour na suivi ya ba stock et côté désormais na phase moko ya appropriation progressive yango ekoyeba na ko permettre mingi vraiment suivi moko rapproché ya ba stock pe meilleure lecture ya ba statistique régionale nyonso ya vente pe le sous ya anticipation moko efficace ya ba risque nyonso ya pénurie pe ya ba tension ya approvisionnement. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de cette session de formation consacrée au e-contrôle dans le secteur de l'économie nationale. Une réforme majeure qui s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, visant notamment la modernisation de l'administration publique contenue dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, porté dans le secteur de l'économie par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale. Po
Pona, monsieur l'abbé Alain Difima Bokako. Et bandaki mardi paix et soukaki jeudi 11 juin 2026, deuxième édition du Triduum de prière, de paix et de confiance. Et pas wapi bate ya ndenge na ndenge topé ba enseignant à Malonga balekaki na coordination ya couple kitenge frère Patrick et longona sœur Hélène ndemilulu oyo elekaki malamu na bénédiction ya couple fondateur Botolo papa Léon na maman Valentine bondi melanga pendant 3 jours mokoka na paroisse Sainte Agathe ezalaki bongo mayangi na mayangi ndenge kaka bozali komona. Pour la deuxième édition, au thème général ezalaki la famille, source de paix et de confiance en Dieu, tiré na ba livre ya Colossiens chapitre 3 verset 15. Pour na mokolo ya liboso, Abbé Bifima, curé à paroisse Sainte Agathe, atalisaki na sous-thème la présence de Dieu, fondement de la paix dans la famille. Mokolo ya mibale ezalaki ngala ya professeur et directeur général de l'Institut supérieur de famille et de couple ISFC na Mokuse, frère Gilles José Dobo. Et Paiwapi a développé que sous-thème l'amour et le pardon, clé de la famille. Pepo na clôture jeudi 11 juin 2026 ezalaki sombele suka bisanga vedure Eucharistie kuna abbé Christian Kilaki, curé à paroisse Saint-Pédise, ateyaki na sous-thème Eucharistie, source de confiance et de sécurité ya famille. Kuna abbé Christian Kilaki alobelaki Eucharistie pe a certifiaki bolingo na biso na Nzambe pe apesaki union na famille bondimelanga 3 jours oyo pour Saint-Pédise ba bénéficiaki grâce ya ndenge na ndenge kaka berger cordon frère Patrick Kitenge atalisi boyi biso ba Kristu esengeli tokolisa boyambi na biso. C'est vrai que tokendaka ba prière ya noyo ba prière ya communauté locale kasi lokola tozali na poule ezalaki malamu mingi tokutanaka biso banso ba membre ya poule to sambela elongo parce que Jacques azali koloba une prière en groupe est plus forte qu'une prière individuelle. To sali 3 jours ya losambo to sambeli to kaboli le banzambe pe to komona ke boyambi na biso banso ekokola. Saint-Pédis ezali école lokola to bandaki na première édition lelo eza deuxième édition et ko continuaka kaka ndenge wana. Bosimba pe boyeba ke pour Saint-Pédis ezali bongo na 4 communautés locales totangi Saint-Jean-Baptiste, Saint-Antoine, Sainte-Agathe pe Saint-Pédis. Ah oui, communauté famille chrétienne pour Saint-Pédis Moussala Kitoko. Rétro ya journal ya peuple na peuple et comme na souka ceux qui vont s'appeler qui nango beaucoup ça merci na Igor Tingo azala ki bongo na sima ya caméra pe na montage au journal peuple na peuple za supervisé par na yemo ko héritier ma pingé mbotika madame au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.